biso skotoza basi ya ba Rwandais faut ba la biso bon ligne bisi pour na langage faut biso to koma basi ya ba Rwandais do Rwanda ko tomboka à côté li biso abomi biso peto kangi maboko to zeo so to sali bo communauté internationale c'est que mboka to tikela ngotiko ba Rwandais eza place au ba zo mbongo facile eza place ba to koma na mbongo facile eza place bazo koma bazo to comprendre te do mutu pour s'enrichir rapidement fois que na politique et puis sikoyo politique yango ne ba memelango wana eye na nenga normal oyebi ke suka nango bato bana pouvoir ba kozala kana pouvoir oyebi ke za bongo et puis neto za boye yonanga to yebi ke après nani Tshisekedi ozale ka président to mozo ngo kwa théâtre omoni mboka Congo ko dirigeant to momo ngo kwa théâtre vous comprenez edi kapel na umeli na prison banga bazo ba jeune bato tona posa ba jeune bakota na musala basilisa mangamboyo edi kapel aza déjà vu à umeli na prison a déjà fatigué biso congolais il faut to banane oyo biso tozali c'est le premier pays au monde est entouré dans 9 pays limitrophes à Congo pays mo za bongote alors richesse à Congo il y a un problème il y a Congo nazo remercier grand frère moi na Fuka Onzola yemo ko toloba donc Fuka Onzola azali gouverneur na biso tato okola to amike to bano matana baskalier père ba bamuta tonga salela biso moi trop tango to kola ba be prévenir rapport non il y a pêche maritime to bane ko so mambisi te mais to zai na ba maso na biso ezo ko lo mambisi na mer iya na ngona na matadi ezo ko teka ngona na zandu ya Sid na zando ya Nzanza mbisi fresh ko matin frozen biso na matadi bien na biso eza na matadi donc to ebani ba famille na ba famille donc na so na lobi na matadi donc nazala droit na ganga te to ba ko vérifier ah famille de malo famille na do to yebani ba relaction na place na botama na maman na nga va ba tia eze mais ba ko expliquer espoir ba nyo so donc bien na biso na matadi yango bonsoir réseau dépend na erni nozolanda biso partout ici Rosali boyebi kaka toyaka mingi na opimeke kolobela makambo etali culture politique et puis donc culture générale na makambo etali mboka na biso situation nyonso eleka na mboka toyaka mpona kosala analyse nango kolobela ngo mingi toza mingi politico culturel nde yango tolobelaka mpo biso toza baartiste yango tosimbaka mpe mwa culture ya mboka lokola pe toza su ba congolais to simbaka pe politique ya mboka makambo eza ebele na mboka lelo tokolobela mingi tokolobela makambo ya élection oyo ezosalama na décembre awa est-ce que kosalama to kosalama te tokolobela makambo ba wazalendo tokolobela nomination ya Edi Kapende tokolobela ndenge ba matisi général Chiwewa comme général de corps d'armée tokolobela makambu ebele tokolobela pe makambu ya douane lokola pa za artiste tokomeka pe ko toucher mais nga pe ngala nga ko toucher makambu etali ba artiste na biso te ba fali ba faire te mais lokola za artiste tokomeka pe ko toucher moi muke poto yeba makambu nezoleka ezanga bino mishonoka aspect spirituel bo pe to na nzoto pe na molimo en direct ya As TV la chaîne incontournable chaîne oyo ki ba chaîne nyonso tout na Congo. Petozana Imoko Opi Meke triple leader. Bonjour Opi. Bonjour Michonoka As Spirituel TV. Donc on est ensemble quoi. Boni business et puis musique et ok business c'est bien. Yo moko zomo naga ilo musuto senga zate. Donc nzamba opambola pi to aja kopambama. Musique ezo kende kitoko malamu mais na musique ne mama makasi ne bandi sikoyo. Veut dire rumbe comme en anglais rumba raquette. On a clip par rumba raquette. Ezo bima les premiers awa. Oyo vraiment na osepela po ba monsieur ya minene ba komolanda déjà mo ba anglais comme kota na rumba ba monsieur esepela donc rumba raquette déjà toza na bon mais ba tout bas la brancher connecté les premières il y a 11e mois rumba raquette ngoya ya ngope ngo tina décembre ba ofete nango merci mingi rumba raquette ngoya ko mema bango tina décembre ba ko fete nango opimeke na ko kende moko tozo kende na maponami élection élection sosama na Congo mais tour oyo balobi plus de 30 000 candidats na députation nationale pour na 500 places et puis balobi plus de 60 000
60 000 candidats pour la députation provinciale. Kuna la députation provinciale, na ville à Kinshasa, on se rappelé, na limite les qui 100 places. Donc au total, ba candidat nyoso tout, na députation nationale, na provinciale, baza, selon cas d'ima, baza 110 000 candidats pour na, so ito tchekaka, pour na ba 600 à 700 places. Et puis ba candidat président, bazali 24, tout ça c'est là, ceux qui va éliminer bamsous. Pour na yo, pourquoi maswana ya mutu nyoso alinga pesa candidature? Tant yo yo qui ont attaqué analyste pour na yambako attaque analyste pour ba tozo sepela no ndongo zo sa analyse. Et là on a dans retour na bisque ba congolais est-ce que tout ça normal? Attaque ba ime, attaque ba est-ce que tout ça normal? Est-ce que tout ça normal 100 et quelques 1000 personnes ba que pesa candidature? Est-ce que ça n'a habité si on coupe sa candidature, ils ont des critères, tout le monde s'enregistrer, ils ont comprendre. Bon, couper sa candidature, net une députation nationale, ils ont la caution, on peut sa candidature à $600, et puis il faut aller, au Tangate, tout le monde, si on a un diplôme, il faut ça la 5 ans de service, au salaire de la compagnie, 5 ans, où il y a un prouve. Bon, si on a un diplôme, il y a université. Bon, la députation... Dans Congo, est-ce que honorable de nous surtout en Abaye, à université? On a dit qu'il faut aller 5 ans, au salaire 5 ans de travail. Veut dire, bisomo ba congolais, tous amité mamabe contre bisomoko, tous amité mamabe contre moka na bisomoko. Il faut, tous à vraiment sérieux en tant que battu. Que bazo luka, ba siège 500 personnes, batu baye 30 000. Bazuluka batuboye 60 000 na députation provinciale. 60 000. Donc tozo yibate mokango bakonje belé mais toza ta na train te bakonje belé toza na avion te bakonje belé na comprendre ta. Bon, eloko nini pona yo, eloko nini ezo pousser congolais nyonso tout à ça la politique parce que na Congo depuis époque Mobutu akenda ba bemba Saulo na bakenda ba dokolo bakenda ba fonchi bakenda ba lomata bakenda ba tuya minene ba ason frère bakenda ba ledia bazara susute ba dokolo batwana tout depuis bakenda. Comment on tangi ledia on dirait ça ratile. Te ledia azaliti lelo mais azamutakala atikala ka nete yemoko. À part wana pourquoi au lieu de mon homme d'affaires ndenge zalaka kala to ko momona nde mutu nyoso ngasa la politique pourquoi attention ni les autres na mutu na politique mais politique eza place au bazo mbongo facile eza place bato comme na mbongo facile eza place bazo comme bazo to comprendre de mutu pour s'enrichir rapidement fois que na politique et puis sikoyo politique yango ne ba memelango parce que sauf mato ke na nenga logique bato na nyoso tout importance na bango na Congo mona na ngote parce que 5 ans bato basala balexia ba 5 ans surtout qui vraiment donc biso tatu botama ki tokola Congo ezaki bien na par rapport lelo Congo e baby banzele zate train zate avion zate ma mutu ezokufa kaka donc ndenge tozola mugama mwezo kufa tozola mugama mwezo kufa ezomona na ndire biso nde toza vivant boy totira mona esengo ya Congo te on dirait tokokufa peut-être bana na biso to bana na biso ya bana donc bakoko na biso ndili bango mona bien de photos zala na mo ba critère moko boye que ata mutu alobi katange belé faut pesa y papier na bik na lobaki makambo yo ba mbongo na bazo senga na bato batanga te ba oyana bango ko pesa ba députation bozui mutu bo pesa y papier na bik d'accord ngole ka député problème ezate komela biso 1000 phrases. So, il te monika na erreur à mouke au long papa. Tu reçois ta 100 personnes. Mais ce qui n'a pas que tant au lobby, la majorité bateau dans le parlement. Les bateaux batanga, ba docteur, ba professeur à l'université, les bateaux ba au commandant bango. Mais et là on y les a poussé bango, wana coup tout test dans le lobby. Longo là nous parce que so na notangi no bateau dans le parlement kuna, les ba avocat bazali. Ba professeur bazali ba docteur bazali donc mutaninga tika musala ki avocat landa bien mec mutati ki avocat
na cabinet avocat akomi député mutu atiki docteur akomi député mutu atiki professeur à université akomi député baza bata mayele mpe bazali mais eloko nini ezopousse bongo okokozala mutu ya mayele mais oza na musala te to musala na yo ezofuta yo bien te kobosana te docteur afutama bien te na Congo eza mboka oyo barespectaka métier ya mutu te yo moko ozomona na batelevizio bato bazoya na buzoba bango nde bazopromote soki lelo oyo bana bazofabrike biloko baokipe bango te mutu azoya kolobela mambo ya miziki mutu azofinga bato ye nde bakopromote bato nde bakokutana na bato wana makambo ezoleka na réseau ya buzoba kongola promotaka babétise bato wana mayele batelike te na mayele na biso tokoya kobima l'échec ale politique vous comprenez faut kobosana te parce que bana biso tozomona baleader baolekisa bango na télé baofinga bato bazoya na poto facilement ozomona ke mutu oyo aye na buzoba mais mutu wana bato bazolela ye baosepela na ye veut dire totana niveau wana tona nani wana yango moni ke docteur akomonake te na parlement badéputé baozwa soki 21 000 par mois ngai docteur bazokofuta nga ta $500 oyo te mais papa mais biso moko bango mo bapoliticien bakomisi boulot na bango elengi o comprendre yo pe ndeko na nga mona poto kuna kama turo yo présenter te po yo poza parmi batu wana bapesaka banani donc bani wabolimbisia ndeko na nga mishonoka tozosala émission donc parce que otoko lobo tuni nga na pesi te parce que ngai na pesa ki mbaleleki na 2018 baliaki yo pe kala baliaki nga parce que élection 2018 batika ko tanga babité de vote te to lamuki na tongo ba nommer batu banoma batu liste ko nommer yango moni touro na moni que parce que ko ça la propagande il faut dépenser ceux qui mbongo na yo moko il faut dépenser ba $15,000 biso to te quand même baka ce qu'on a ko mona que so na ken na ngai ponga na lo ba vérité président Félix Nengazaboue a nommé na ba député na ye pour la majorité siko tango bino boye bakake ba nommé na bango bato bokendaka na ba mbongo ngo pona nini et bokenda considérer pourquoi neti bato ne surtout bakoti combien siko mbongo na tika na sisa ko ya yoza parmi bato wana bakenda ko pesa balala ngana na pesa na ngate na bipe mamango ndenge le karate mais siko yo ba mbongo wana bakoti neti soki 100 millions de personnes ba pesi ba candidature ba mbongo wana siko mbongo wana peuple a komona ngo to ezaka yoleka kana ba donc omoni congolais toza niveau mutema mabe na satana ko mutuna me ngala za mutema mabe me niveau congolais et comme les gana satan bon mec est-ce que parce que batu balobi ke batu bazolandela ba 21 000 oyebi ke na kopesa information moko oyebi ke salaire ya député congolais et le salaire ya speaker ya Angleterre donc président parlement anglais député congolais, simple député congolais, à l'équipe président anglais, il y a parlement anglais dans le salaire. Okolobanini. Yeah, donc, donc, député, dans le Congo, l'équipe parlement anglais. Parce que, awa, c'est là que quelqu'un. Député congolais, simple député congolais, à l'équipe président. Il y a parlement. Na premier ministre il y a mboko aleki na salaire. Na salaire. Parce que premier ministre il y a mboko soki to calculer ba 120 nane mobimba. Nane mobimba salaire azwa kangwana. Yango moni awa tango ba kota mimi bazo dépenser ba contrôler a dépenser combien azwa salaire da mukende nga dépenser belé bo banini. Donc que on a ba business moko sala ka hier banini banani mais sikoyo politique à Congo to komisi donc mboke komi ba honorable. Siko eloko musu pezana bato bazui bakozwate baotikalika na kitita honorable mboka ikomo kena influence donc na minute tokozana na 120 soki za 120 combien de mille députés na Congo na obakozwate et eta mola bon opi mec triple leader pona yo concept pona makambo wane sila bato ba pesa su ba candidature te longola na idée ya ba tester po tester ba ozwana bango c'est que babuka makamba ba salaire wana to ndengeni bon salaire te kuna mona da papa omoni mboka lokola Congo to na besoin ba kondi bazali belete ata ba député po eloko basalaka jusqu'à présent yo nanga bato yebi eloko basalaka te basalaka 3 mois bake 3 mois congé ba 3 mois bake 3 mois congé donc nane mobimba basala travailler 6 mois pamba on comprend donc ba liaka mbongo ya ofele parce que ba loi na bango soki ezo sala
soki loi ya badepute oyo bafandela ezosala train elingi ekota na Kinshasa okomprendre train elingaki ekota na Kinshasa nzela Matadi kini omoni nzela Matadi kini ta tobotama rai wana banga babongisa yango wana eza biloko moko ya rapide bakosala yango mbala moko banzela baautorute elingaki ezala deja banani do eloko bafandelaka kuna en tout cas baloi wana bavotaka esalaka mpenza te avion tala indien atelemisa nga jour wana azoseka nga indien oyo next do ne bananga azoseka nga tuninga natoseka ni abi mboka na bino boza na avion te nabi mambo na yebi yango nabi ena indien azosepesa nga ke biso toza na avion te bomona yango siko normal babétise na bino bosala biso nde bohumiliaka nde biso parce que biso koto ta tosala babusiness boye tokutanaka mpe na banigeria bato ambokutana bamillionnaire banini ta babeta biso mambo ya congo osilika ndeni donc bandeko na biso oyo bosala politique bakonzi ya congo boza bana poto boyaka na poto boyokaka na soni te vraiment soki mopaya auti na poto akiti na aéroport na bino esala bino na ndeni mais fo bozala mpe na mwa soni moko boye ke nde vraiment fo bato bazala na muru ya mboka oza na muru ya mboka koleka nani ozala na souci mundela travaka mpo na ye na bato bakoya ta lelo na odiscute banzela batie biso bacaméra partout oleki boye nani boye batonga mboka na bango bato baye bazokobénéficie kaka mundela azala place nzambe ezali atongi shopping center atie bandako batie banani atie bato bazofanda bazokotisa mbongo biso ide wana eza te biso soki ka moto aleki akomi honorable akomi na basi 20 30 40 bamama poto bakita boye akangeli bango bahotel donc mbongo wana azozwa aosilisa yango kaka na basheri surtout bamama ya poto nga mobali ya bato na wazo eza te mais kuna oza 8e bureau soki 9e 10e bureau bakomona mbala moko okitaki mpe yo mpe susu kozwi mbongo na yo osombi bachemise banini omemeli nga na asere na biso moko boye vraiment na bafeti okaka nga na mwasa mokonzi bakonzi honorable moko mpe apesa candidature na collègue na yo alekaki na ye mpe te mais lokola kaka basalaki mpo banani batriko banini mare abulekaki te mokonzi mama asala badepense banini akoma na Kinshasa bafandisa ye bagara ye na mo hotel yango honorable afutaki mpo na 3 jours le reste wana mama afutaki ye moko amona mpe honorable 2 fois ya pamba tala honorable babétise baosala merci mingi mec toyoki honorable bazosala babétise basalaire exorbitant en tout cas mboka il faut changer il faut salaire ekita po balakisa penda sacrifice moko esalama na mboka kobana même na président de la république baministre basalaire wana tu faut ekita mec tozokenda maponami me selon calendrier nde baprogramaki ezolakisa neti élection kozala te parce que babiloko ebele bamashine eye te date oyo efale badéploye baforme batu esalami te nini koaffiche bakomba bato baaffiche te bamashine eye te bakarte avote nano eye te sikoyo totikali meme na mikolo etikali mokie est-ce que élection pour na yo ekosalama to esalama te po doute eza makasi tozoyeba te ekosalama lolenge nini parce que badati nyonso batiaki barespecte yango te en plus biloko oyo esengaka élection esalama nanu ekokisami te nakobakisa eloko moko mpo natikelo maloba en plus élection tokokenda yango bamboka ebele eza na maboko ya barebele elingi kolakisaka soki tosali élection côté moko boye côté wana etikali ekomi pays mosusu okoloba nini nalobi natunio de biloko na kati wana micho politique eza clan vicieux moninga ntango tosalaka bamakambo ntango biso torépondaka ekomaki na obanga bapoliticien te nobangaka bango te politique eza clan vicieux dans sens nini ke yo soki okomi politicien mpo mokolo okoma honorable soki opesi candidature oleki soki nakutani na yo na ozala mwa bareserve ya kozala na yo mpo koti deja na kati ya boîte omoni na kati ya makambo ya Congo ezali na opposition na parti ya pouvoir mais sikoyo eloko nazoyinela mokonzi na biso ya mboka média na ye eza faible parce que makambo ezoleka na whatsapp na YouTube eza mpe bainformation oyo bangunya mpe bazoya mpo na nani mpe biso sikoyo bacongolais ntango tozokende yango nani boye banini ozolandanga babiloko mosusu fo toverifie yango avant toloba yango todénonce yango mpona toyebake makambo tozobeta eza ya nani parce que soki olandeli na makambo ya élection
pouvoir elingi esala élection mais baopposant bazolinga neti élection ezala te banda mokili banda mbala liboso tomoni oke baopposant baza prêté oya na élection mais nani mais sikoyo baopposant bakosala pe tout basala pe bacampagne na bango baya pe na banani na bango donc makambo tozosolola awa fo nga nakende na Congo natambola na vérifier après na confirmer ngo mais pona peut-être nazosolola papa tikana silisa yo koloba nazokimite nazorépondre pona makambo Congo ezalaka nini nanu ezalaka nini barwandais bakokota na bible bakoteli biso babomi biso bake na bango biso sikoyo nayebi te tozoyeba te Congo yango ezalaka ya biso tozolaka ya biso te gouvernement congolais makambo ya azoloba soki eza bongo eza apasi na motema mais soki eza bongo te papa pourquoi biso mpe tokota kaka na kati kuna tosilana na bango tombata na litama apesa su litama wana bible ekosaki biso bongo ocomprendre Bible kosa biso ke soko pesi litama beti donc tango yo batake yo il faut répliquer na violence mbala moko tambola ka bongo mais question na ngeza boy élection il faut ça le 20 oyo mais wana eza makambo opposition eza makambo ya kadima mokonzi aseni eza makambo le 20 décembre le 20 décembre landa mais ekosalama me badati nyonso bapesaki calendrier électoral eza respecté te wana kadima bulletin de vote et comité machine à voter nane comité badate respecté te siko tozali na doute est-ce que ekosalama te ekosalama te parce que respecté biloko tango na tunyo mutuna est-ce que ne tozokendele respecter date te machine à voter comité bulletin de vote comité est-ce que en plus na bakisi suke eza na mboka oyo rebelle bakangi donc il te la vote sa bango yango na tunyo répondre na biloko mbali ezali makambo ya pouvoir te okotela mutu te awa na yambi attaque analyste attaque congolais yo pozo tala pomboka ne kende liboso kasi yango nazoloba oyebi makambo Afrique ndenge lekanaka spécialement mboka lokola Congo oyebi ke maponami ata biloko wana eye na nenga normal oyebi ke suka nango bato bana pouvoir bakozala kana pouvoir oyebi ke za bongo oyebi ke za bongo et puis neto za boye yo nanga to yebi ke après nani Tshisekedi ozali ka président eza bongo donc na question nangeza est-ce que ekozala parce que liboso basala kango pe na mbilinga ezala ka na ba dernière minute basala ka eza mboka mo basala ka nango na minute ya suka yo ku tozana expérience ko le kangai parce que yo vivango ozala wana et puis ozala pe candidat on comprend ozala pe candidat do yo mu tozana expérience oyebi oya 2018 ezalaki na mbutu nsuka nango esalamaki ya oyo kutu mbutu eza ya ndambu mais ekosalama mpe kaka parce que eza Congo babenga mbokele ekosalama ndenge siko zela mama barebele zela élection salama sa parti wana barebele bazwi évidence eza te que rebelle azwi place Bunagana ça fait plus de 500 jours ngape naza na ba image oyo ezolakisa ke bakote wana kuna batu pe bakufaki banini donc ngape naza na ba image oyo na nango oyo papa tokoko banda oyo kosala promotion ya ba mercenaire teto ya ba terroriste bato baza kuna to traiter bango ko ba terroriste teto bazui ba mboka na biso te mboka na biso ne ba congolais tato beta masolo Congo to wana mawana pasi ya mboka ningi zana toko ko encourager te batu wana bazui tu encourager te parce que tu encourager te batu wana baza wana batu wana non mec zela ngapena kato na okato a d'accord tu encourager te parce que c'est la réalité plus de 400 jours Bunagana ezana maboka ba M23 question na nganga na mbio attaque analyste o lo balanga ou bien kune sala ma tête koto e salama question na ngana tunyo nde question ou bien pona bi yo posa journaliste ghetto brutal c'est que mbala si ngana ko préférer yondo ya mbangai oya mbanga po yo tunanga mitunanga na répondre mais ngai ne muna yambi o répondre nga est-ce que to kende na élection sans parti wana ba rebelle bazui to récupérer na parti wana après to kende na élection na baloni na question no eza très bien très bien tozana évidence te ozo la kisake côté wana ba rebelle bazakuna atanke évidence ezali parce que Patrick Mouyaya chaque jour net nazo pesa information na ngai na tuno kutu question na moment nde tozo solo la boye
tozo maite mission eza lelo ba Rwandais ba koti na mboka na biso wana Jean-Pierre Bemba alobi yango na conseil des ministres vendredi que armée rwandaise na ba char na bango baza dia na territoire na biso pona kopuye ba M23 po ndenge ba wazalendo ba bengana ki bango muya ya pe alobi yango na conférence de presse neke biso to senga ki cesser le fait ba M23 na ba Rwandais bazo respecter cesser le fait donc on a parlé que les amis réalité communauté internationale oyo to bakumisa ka mettre na bango azarapi pona biso sko to za basi ya ba Rwandais faut ba ya la biso bon ligne bisi pona langage faut biso to koma basi ya ba Rwandais do Rwanda ko tomboka à côté li biso abomi biso pe to kangi maboko to zeo so to sali ba communauté internationale c'est que mboka to tikela ngo sko ba Rwandais parce que ceux qui matoza mibali toza vraiment la gouvernement existaka mais il faut to sila na bango siko to sila na kaka normalement ndenge mamweza parce que ba guerre eza nango na kwenyo so mundele azo contrôler na yesu elote omoni ba biloko muso ezoleka na Congo donc tozo bima lokola basi ya ba mwa ba Rwandais momo to comme lokola ba chéri na bango on comprend donc tango siko tozo loba ke o bunagane kenda siko vitala ino sa nini kuna vitala za mtu te ya kenda na bunagana te ba kenda yope ya kenda suka na bagoma papa tango bimaki na bani akenda kuna te te akenda bunagana akenda kuna te akenda akoma do seke donné toza bo mboka ngweza kana kokala ba étranger papa yo za honorable sunga yaya sunga biso sunga bato ba olanda yo pesa nselana yo pesa candidature na ebi ke yo na wera bozwa te ba beta bino 12 po balia bino bambongo ba lekisa bino te papa sunga ngai tanga bimaki na prison ba nommé akenda kuna te akoma na buna c'est bino ba politicien congolais bo sakanisa na biso ba peuple tanga balobaka ya omoni okoyi kokoma toza neti awa yo okomi na village oyo ekangami na bunagana okoti na territoire ba rebelle te eza neti Jean-Pierre Bemba ntango banomaki ye akendeki ti na front tomoni ye na front azomona ba rebelle place bazali elingi olakisa te ke aza na territoire oyo eza occupé na FARDC mais azomona ba rebelle musika na tokosenga na bandeko na biso baza na armée na gouvernement congolais bosepelisa biso bo contredire maloba ndeko na nga azoloba bosala biso plaisir bosala biso vraiment plaisir soki vraiment ya solo mambo azoloba Rwanda kotaki donc biso pe tosila na tokota kaka parce que information nazopesa ezali confirmé fiable Jean-Pierre Bemba ministre à défense alobaki yango na conseil des ministres devant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki yango vendredi lelo tozali mardi le 24 alobaki yango vendredi passé alobi ke ba Rwandais bakoti na territoire na biso lokola azali ministre à défense apesaki information na président de la République na conseil des ministres ke ba Rwandais troupes rwandaises ekoti na mboka na biso bon namoni tokene to papa to le kana boy male met yango to senga biso ba congolais pe alléluia amele kitoro soki mato sambela ka nyoso to senga na ba autorité congolais to senga na ba konzi na biso papa bo banyoko li biso trop tato lo ba millions de morts veni 1000 donc 100 ya pamba bato balalisi bango awa to fanda likolo ba tato ba millions de morts to kufi pe belé mbale belé ezani ezarani ni biso na Rwanda bo sepelisa biso bozo na ba bible bo tia na se bozo ma bible bo tia to tia na se biso to za pray ngana volontaire to kendeka to kota kuna to so to kufa so to bika to sila na bango ba makambo la biso te communauté internationale bango mo bazo boma batu kuna na Israël o comprendre ba boma batu kuna mto alebisa bango eloko ezate bazo beta na kuna do so Rwanda ya rasaka na biso papa to lembi makambo yo o to lembi ba bêtise o to za humilier pendant tamulai nde to lo banange enough is enough bino bozo décision en tout cas. Il y a un abisso Félix, il y a un grand frère vraiment papa. Oh ils a tourné yo ba cho ba kufi kuna pour la tisa yo yango. Vous comprenez besoin solution to si la na bato yo avant élection ils merci. Merci mingi opi meki poto clôturer to côté na social na culture nangina tuna mutuna moko nomination ya Edi Kapende o balobaki kazaki chef du camp ya musée ba bomaki musée tant ba nommé Edi Kapende pour na yo nomination zwaki nini parce que batu pe musu baza pour
bato mosusu mpe baza contre mais yo atake mwana mboka koyoka parce que soki nakei bato balobi ke banome Edi Kapende parce que John Numbi aza prêt mpona attaquer yango batie Edi Kapende kuna yo nomination ya Edi Kapende ozwaki yango koma omoni Congo tokomozwa yango kwa théâtre omoni mboka Congo kodirige yango tokomomona yango kwa théâtre okomprendre Edi Kapende aumeli na prison balinga bazwa bagene bato tona posa bagene bakota na mosala basilisa makambo oyo Edi Kapende aza déjà vie aumeli na prison aja fatigué abana kopesa balwa kofanda na bio okita na terrain te okomprendre et puis biso na Congo tokomi na problème bakombo do bakombo toyokaka bango kafu bazalaka okomprendre do bakombo wana na musique pe zali ke bakombo wana bango kado yo tango yeba ocho ye te donc faut na kombo congolais faut tika ma ndeko tozoloba ke nani aloka biso ba congolais donc oloke bandi tina ba politique ezo kita tina musique ti na ba comédie banido faut ça na moi kombo mo sobriquer moko boye tango ba mona yo boye ba boka ka yo côté moko boye nani boye donc ngana za contre te na za pour te mais ezali choix moko ya bien kate banga ba pesa ye moi poste moko côté moko boye mais ba tie na Frankland te wana selon ngai te selon yeza kitoko oza congolais oza na opinion na quelque kuna kota ki na agini comme na agini aza déjà presque na paiement na pension pourquoi on peut ça ba charge belé boy na ba héros obiso vraiment Rwanda osakana biso photo sila na bango to sila na vraiment makambo yo to ka ngo lisute makambo photo sili sango opi mec yoza businessman bana Londres bana Paris bana Belgique partout aux États-Unis bana poto bazolela likambo ya douane balobi soki bana poto baza ba millionnaire te soki bana poto baza ko évoluer te parce que douane ebomi mboka muto ya na conteneur na ye asali ba 10 tours à conteneur aza ko so bénéfice te likolo ya douane balobi douane le plus cher du monde makamyo so transport masuwa nyoso taxe le plus cher yo koloba nini parce que oza na monde ya business. Tout à l'heure, président Félix Tshisekedi Yokayo, ministre économie Vital Kamerhe, diriger mboka, député olobike, votaka. Mais pourquoi douane le plus cher du monde, yango moni pauvreté pesos à makasi. Tout à l'heure, tango yokotaki, okutani na ndeko nanga Isaka Fando aza muto supportera ngai na business et puis na musique na mamebele kutu yende muto aza le créateur de rumba raquette parce que nga nazala ki rappeur ka yem to insista ki atchaki mbongo na ki na koyemba na studio malobi nanga fo yemba rumba kaka na bi rienga na rappeur bi fo yemba na ke kuna rumba raquette sa minane moni mona mobali wana to travara na ye yeso ka sali container na ye acha ba jeep acha loso acha biloko nyoso tout aza burkinabé donc bango ba shipaka biloko soki utia ekiti na Ghana bafutaka $2000 ya wana container mobimba et biloko tuko eza na 40 pieds ko ship yango nanu afutaka 800 livres 800 livres na 800 livres aza mutu a Burkina Faso non solo la $1000 bazana port na mboka na bango te batiaka ngo apona travara na ye Burkina Faso bazana porte bango nyonso bashipaka ngo na Ghana mais tango ekomaka na Ghana destination ekende Burkina Faso kaka na kati ya Ghana wana tozobetama badouane ntango baobimisa conteneur bafutaka $2000 na kotinda conteneur eza 800 livres ti Ghana so ekomi na Ghana ye afutaka $2000 francs CFA. Oui. 2000 millions de francs CFA. Donc, $2000. Et qui pètent le roni les anakati. Après, ekende, namboka na moto, so beta mamoko longolango, na komanan, ebimi. Donc, ceux qui toke na bamboka mususu, bafutaka bambongo mongo yase, kabiso na Congo. Bon, kabiso na Congo, kotiana na mai ezaka cher. Siko douane, likamba douane. Sera Kabila, to bengaki étranger, à Kabila, to tchabiso ba cher banini. Félix a eu quand on a pouvoir biso to sepeli, ba na mboka to bi on de on a biso vraiment du pouvoir hein. Le biso vraiment content de non service banda Félix a kota odo, biso ba na poto beta biso kara sikoyo. Donc o beta biso kara do biso ba diaspora to yebite, soki masumu nini to mema, soki tozana problème nini. Donc on est douanier kita et mataka kaka nabi bato tout basala la douane
bazala na mbongo te mbongo tout basalaka donc batikaka yango kuna vous comprenez parce que au Congo kotia bakefuta $17,000 na douane. Si vous avez un conteneur pour nous dédouaner, on a Congo $17,000. 17,000, 18. 18. 19, bon, 14. Ah, combien? Mais continue déjà dans les 5,000. 5,000. Donc au total, pour nous retirer un conteneur pour comme à Congo Bimisango, une affaire va $23,000. Wana ya bonga au bois kananu. Donc ceux qui paient aux années lourds malunga la quantité au kabeli bango mo bois kela. Donc tozo comprendre été biso tozala ba congolais tozala ba étranger. Parce que tu tire dans ça. Donc bateau baza na parlement, bateau basala ba loi na Congo. Biso ba na poto. Tozala na problème ni na bino pe ba na poto. Ezala problème nini bo teleme la douane. Mbonga ba diama ba compteur bozora to ki parango tete la bisoté. To roya pe ko luka bino te pona mambo biso. Mais biso to ya boye bo teleme na to na douane. Batu nyonso o ba osala conteneur ata mutu moko aokende musika azate parce que mbongo tout au kabango et pas na bango. Et puis eloko oyo e sala ke moyen ba employés na Congo ezate parce que du coup tout ndenge ezana photo s'organiser. Bana poto batinda sou eloko côté to kendara parce que soki to lobby to zo décision to zo ata 1 à 2 ans conteneur kitarate peut-être ba recherche ba connaît ba yo kandete Congola yo karana été mutuna ndenge na azo travailler les problème et tout ça nango pour tout ça ensemble te yango to senga na ba konja Congo banda na président si na bato niveau c'est ezalaka problème nini pour na nini congolais alinga congolais te pour na nini congolais azalaka ndoki ya congolais na satan diable akomo lo bagé mine congolais komi mutema be koleka na satan pour niveau mutema mabe yango moni ke étranger ba côté la biso parce que ba bi toza unité toza ensemble te toza soudé ba bi pendenga kozwa biso yango bayaka ba kotaka parce que ata ba côté na nenga guerre te l'administration ba okota toujours pour ba yebi biso to lingaka mbongo to lingi cop to lingana kate entre biso na biso to bebanaka yo kendeka kosala ta moi eloko na Congo obimisa ba ko compliqué on a niveau mo kende bango fo ba pesa ka biso avantage parce que toza ba ayant droit au mona mboka oyo to ya ba congolais awa munda mna boka munda na ndenge na ngana boka boya eloko inisaka biso eza langue na biso na ba côté to uta ngana bota manani boya do toza batu moko awa to yeba so yemona mutu mo wazwi tike yake ona akitine na Luanda wana azane angolais amso akitine nani boya wana mutu côté wana babiso ba to botama na matadi to kola na matadi to yebi makambo port de A à Z tango tozo mona ke port ezo compliqué et ça passe na mawa et puis mbongo ngo ekotaka na ba Congo biso to mona ngo te lelo ville ya matadi koma na trafic a makasi trafic a osarate do bateau bazo aka mbongo to kota mbongo ba sala ngoni eza mbongo ne bafuta ba honorable to eza mbongo ba tchaka ba makangu na bango eza mbongo ngo na kindaka na wat parce que ceux qui vraiment bon on est kotaka kuna attendez la train rail bo salate na va bien président Félix Tangazo qui pouvoir priorité na bosso la baki que il faut asala ba millionnaire congolais mais mande sili est-ce que pour nous ça ba millionnaire congolais ezo senga nini akotika la kosala ba millionnaire te parce que bazana clan mo aussi salami déjà o ba rozwa ba pire ba petit na bango donc bazana batu o bazana wana ba clan eza politique mais tango tango ko créer ba millionnaire congolais obi ke soki lelo netinga na kena projet nanga na kotiango naza access te ba na chance de promotion industrielle sikoyo omoni biso sikoyo kanga ngai nga opinion na fandika à part shop parce que omoni shop oyo ba bundisa nga na ba ndenge pe kanga te poani ngana tekela batu ba projeter la biso Isaka Fando bayaka donc ngana za na batu bayaka alobi na projet na tekela batu ba idée et marchaka vous comprenez et ça na ba shop mususu awa ya ba étranger pour ba somba biloko ata ba osa parler te belé nga fona tese biloko wala so bila mo somba ba sombi so bi somba te ba soko somba te siko ba lokola isa na bango ebele o baso bayaka awa basombi ba pla batindi na bamboka na bango ba container yango mona ke awa na mboko musique na ba congolais ba buda ngai ba sipota musique na ngate na force pour nani po ba isa c'est tozo ya nazo solo la te nazo sangisa nyoso pour na triple leader za bongo
Pour nazana bateau, nazana ba compagnie, na ba businessman, ya ba étranger, on a travaillé na bango. Donc, biso toza bateau oyo. Pour ba former ba millionnaire et lukaka mbongo te. Et lukaka d'abord involonté. Et puis, il faut fabriquer beaucoup de progrès. As un millionnaire, ceux qui les ba pêche ba millions. Aux autres dépenser, aux autres produire les locotés. Aux autres les locotés. Faut bien bo banda ko produire les locotés, bo te kande ba millions sani ne zongi. Congo et somba kaka, et somba. Yé mo te kaka les locotés. Donc, exemple, na pêche les amoko. Au moins, nous t'attends à Makayabu. T'as la bandit shop ici. Bato la pour battre que la plan. Ba pe sanga condition te. Faut somba ba paquet boy. So qui nani boy tenen. Mais le lo sigoyo. Nga na ko imposer bango pour nga pe na ba produit na sala na teke la ba. Etambola bongo. Bino bo somba. Mbongo kongwe bimaka. Ebimaka. Bilamba to somba libanda. Camion libanda. Nani bo libanda. Congolais les gens ba conteneur ta to kindara nango. Ezonga ka boy vide. So qui déjà boza na business. O bokenda rosomba. Bino bo produit de l'oroté. Déjà boza na perte. Si ko biso to bateau ngana na posa mbongo te. To na posa ba idée et to tche musala pour salinde millionnaire ba formaka il faut bino bo banda ko teka ba plan. Au moins Dubaï. To dans 5 ans ba Congo ko koma ba ko ba ko mo ba komisa ko na Dubaï na Congo dans 5 ans. Donc marambo ya reformer ba millionnaire ya ko pesa ba ngombongo o ba ko ya ko somba bilo ba tekela ba Congolais bana za dia fokop. Et à fokop. Tous na mabele millionnaire ba reformer mabele ndenge zawana to fabriquer biloko na biso. Tozo teka ngo na monte o chape prix na biso. Nde place wana nde ba millionnaire parce que ko sala ba millionnaire za faut sala ba compagnie. O ezate ba mu ya Congo ko simba ba kisi o komi na mbongo to mona mutu azana la rebelle akomi na mwasi mobali akomi mwasi amo pesa so ba bolimbi sipo na langage. Oh ke lukanganga mo tout ça. Ok lukanganga moko boya lobino fu ba no teka batu ba nini apesa okufima mote bongo te. Ko former ba millionnaire ezali ke tozana mabele ngana ko ya na bi tatali bonabi place oyo tokolo na biloko boye na pesa exemple za moko linyoko ne toloni linyoko tomba la sukali donc matiti ya likolo pondu eza compagnie mosusu produit eza na te donc nakati ya pondu tona na ba compagnie mibale est-ce que vous comprenez nga kota malala tona compagnie mosusu kona malala omoni eloko ne loko ça produit ba produit on a ta bozo salango parce que biso ba congolais to c'est belé to le cas déjà 300 millions vous comprenez to na ba pays news donc chaque représentant on reçoit produit na biso dans n'importe quel coin du monde asa automatique millionnaire vous comprenez mais si comme marambo na lo bango boya ko loba faut que donc il faut au PC idée na projet et puis ba ti on a terrain ça ba pesa na pour ça mbongo te faut na zalana ba neti biso na poto soki neti bafuteli nga ba bill na nga ya poto bafuti ba bill na nga ya poto pendant 1 an to 6 mois et ba sombi ba machine to na posa to salela na posa salaire te na ko sunga na ba projet marque parce que biloko to tekaka na ba shop na biso na teselaka ya ba shop a minene oto na peso ba kombo ondima te nga na travailler na bango na ba compagnie belé nga na mboko yo ezaba tozana ba compagnie musuto rozo biloko ata ya 20 000 sana pesa bango mbongo wana na comprendre mais sikoyo omoni na Congo makambo tozolo belaka makambo ya na Congo omoni erreur zo sama na Congo mingi ba millionnaire un politicien ko za millionnaire te neti na mboka o biso to vandi un politicien ko za millionnaire te sko na mboka na biso yango mboka zo voulu te politicien za millionnaire parce que azo iba mbongo ya l'état euti na business te sikoyo eloko nini ko sala siko zo pesa ba ida malamu eloko nini ko sala po président baka ko créer ba millionnaire 5 et 6 millionnaire a créer meti ba douane pe na kati yango zo lobela ke ata ba ko créer mais douane pe so ke za cher ako créer ba millionnaire o ya ko pesa ba ngombongo ba ko lia na ba ngombongo mais ba ko investir te ba ko employer ba tuté parce que ba ko créer eloko te au monde ndenge tout ça na expliquer yo soki yo ka mto sombaka ba sombaka pa na yo te eza déjà perte donc faut yo oza la peine eloko oyo te kaka omoni muto atek asala ka mapa azoteke la batu mapa ni yo neti oteka ka mapa vous comprenez soki neti mapa na yo fabriquer ce comme manteka bato basala mapa comme qui ba manteka yo sali yango ndeni bato place yo zo ka mapa so ba komo zo manteka na yo ko banda pe ko contrôler marché anani
Vous comprenez? Parce que ceux qui m'ont lobby, qui étaient dans la question de Dubaï. Dubaï a resomba biloko na Congo mu kolonini. Chine a resomba na Congo mu kolonini. Au moins Chine est développée parce que na seconde tozo loba Chine biloko zo bimansa ni baoteka. Donc biso na Congo, il faut to banda ko fabriquer na no biloko. Toza na mabele to ko créer. Mais batu onde bazakuna. Bato bazakuna na ba oyo bazana kati politique, na ba oyo baza pemé na président. Bana bango baza pe bato a métier te bana nanité. Ngana za mutu oyo ngani na sala banzembo biloko olia na ko fabriquer da balbaga opi make people veut dire tana zo ba triple leader donc na ko fabriquer na biloko olia biso to ko longola batu na Dubai ba ko somba biloko na Congo na ko to na soutenir yo parce que soko tali une époque ya Mobutu avant de changer régime soko tali ne na tanga ki bato ko ba dokolo bazaki bato oyo baza bango pe baza ko teka pe biloko na libanda ozwi papa bemba sona bazaki batabilanga ozwi ba dokolo ba bemba saolona ozwi ba fonchi azaki mutu baloso papa fonchi azaki mutu ya loso ozwi ba loso abumba batu bayaki nango ba café mais siko biloko wana tu yango mona basiko ba millionnaire ya ba individu baza soute comme ba millionnaire ya miyibi ya politique na ba étranger surtout ba étranger surtout ba étranger ne bango ba ende ko bebisa parce que ceux qui to lobby na bano ebiso ma eloko mona ebisaka yo ke biloko ebele batekaka na Congo na marché ezalaka ya mabe mikolo ba o découvrir bakisi omoni nga na Congo service o nga na kopesa na Congo nanu ezali ya kokota na marché ya kolongola biloko ya mabe parce que biloko to liaka ni yango ebebisaka santé na biso ata na poto na basi de babuto la sala vidéo moko ba Congolais basomba biloko na lobo omoni bataka ngo bazwa ngo libando na balabala bazo bwaka ngo ba donc ba Congolais belé bokati ba Congolais ba kufa trop na poto pour la vie Koliat yo kimi ndeko no Congolais on a ressemble pas ba papa to solo la ngo tout à l'heure na mona mwasi moko awa ba indien ba rolesa bino biliesa liesa ba na posa tango tozolo bao ba Rwandais ba koti na mboka mais bato ba boma biso na Congo ils ba commerçants étrangers bato teka biloko ils non contrôlé. Merci mingi vie au baksanini pona makambo taliba pesa na kombo na yo kombo nani kombo na nga zali fuka onzola Jean Willy Broad les Champs-Élysées. OK oyo mwana gouverneur na biso ya Congo Fuka Onzola ministre de l'intérieur na tango ya Kabila. OK alors siko pona makambo ba millionnaire to parler pourquoi na Congo président ba ko ba millionnaire douane cher ba millionnaire basate okoloba nini non ezali question moko ezawana kati na Congo biso ba Congolais il faut to banano oyo biso tozali oui pour ezali premier pays au monde ezali entouré na 9 pays limitrophes à Congo oui pays moko za bongote alors richesse à Congo yango ezali problème ya Congo pour Congo za pays moko riche donc richesse na ye ezali ne problème na ye yango pardon pour tous les 9 pays limitrophes à Congo, ils ont exploité la richesse à Congo. Tant qu'on a dans Congo, avant ça, pour Marshall, sinon, à les Banga et Bimisi, ils étaient dans les Banga. Ce n'est pas donné à n'importe quel pays. Oui. Congo. Alors, Congo, tu as une fina bois, fina forêt, tout. Et ça, il y a un moko, tant que tu as pouvoir, la compagnie, et l'autre, étaient na Belgique, fina bois. Et ça va accompagner biso ya Congolais. Biso ba Congolais, kolonza ko lobela ngai moko mwana matadi. Na bota na matadi, ye aibi ya mwana matadi. Soki le tona fina forêt, fina bois, izebe. Et kenda ba accompagner wana. Ekufa. Mais jamais ekufa po banzete wana ebimaka naturel. Belge ozo yango azoteka siko na Belgique. Fina bois, fina forêt, comment nanga? Ezaki ndenge wana. Alors ngana kene Congo na ba 2000 et quelques na solo la na mona Pemarza ekangama Pemarza zani eza Pemarza zali compagnie ya pêche maritime ya biso ka ba Congolais noka yo di Pemarza te noka oni bino bataki sasa boyebi na ba Congo te poani biso ko au moins ma musique oyo ba Thompson Frozen et pas la musique té to bana so on est to bana de moté et ça qui est ba pauvre biso on est oyo fresh
bapemasa ezoloba mbisi na océan. Bon, ozoloba siko eloko nini ezosala ke bapemasa ekufi bakonzi ya sika baye bazokoka kozongisa pemasa te. Voilà, omoni kamasa wana ko bakonzi wana nde bayebaki yango te. Il faut bayeba ba nde bakonzi ebele bakonzi ebele na Congo bayebi na bango Congo te parce que soki tokei déjà na mambo ya port ndenge bazwa port oya muke ya ledia bakomisa yango port oya ya munene babandona yango déjà après bozobeta biso makambo te fo basala na port na banana déjà bato baodirige biso bayebi mambo ya Congo nanu te. Pardon nakatoloba te port ya ledia ezali port ya Kabila ndenge nga na ebele yango omoni port ya ledia na port Matadi ezalaki 8 pile ezalaki 10 mponga na kola na kati biso tokima bambangu na bakade ya na kati bilanga papa après Matadi tina kanini oyo ezali na Kanejaf non après Kanejaf nani nini quand eza oyo na suka kembe na Angola plus na Angola nani wango merci quand wango te tango bango basala 2 piles bango basala 2 piles ezali port ya leader ezali port ya Kabila du fait que eza président asala business wana mais ande apesa garantie epai ya leader asupporter yango alors le reste ba pile et comme kufa ngai nakutana na directeur ya port abaki ezali business mondial moni mobimba yebi ba business maritime bara ba business maritime Matadi ezana kati bana mais bazomona fonction Matadi ezokopusa na te bande bato pourquoi yango na ke bango moko ba ko porter gara ba se porter yango nde bazotonga 6 8 7 afa bazotonga te mende ba ko bongisa ko renouveler yango tango wana ezalaki biloko ezosuka na boma mais oyo biloko banasuka na Matadi tama babonsango bon directeur espengaki ezali banque nani business mondial eyebi yango basali yango bon nangi natuna bakompani otangi ya bapeshe banini mais lelo oyo kompani oyo eza na Congo babengi yango soki légal balobaka eza kompani ya Kabila babi yango mpe edétruire makambo ebele yo koloba nini. Mon frère, oui, compagnie légale. Nana kena Matadi, na kena tina alimentation légale. Oui. Alimentation très bien local la chose mon ba leader awa. Très bien. Wana isapi. Na Matadi. Okay. Na Kinkanda. Okay. Tant nana kena pona ngaso biloko na kuti fe na kuti na kata shop. Bato misala ba ndeko nande ba Kongole. Ba mikonzi batu ya bikolo mususu. Na bina me oy bimbo ba bino bo kapite bengana ngai na bengana mukuzi na bino. Di fait que ngala ba anglais mukuta mo so ba anglais na so na anglais mo konzi na bangi. Ole muto musala Congolais ko servenga me mo konzi wana di fait que ngala so na anglais yem go servenga. Na le bina ba ndeko ngaba Congolais non pas ça o salimbo na yo. Oko pesa privilège te na wana na bino ko musona. Mais légal juste eza balobi eza ya Kabila. Yes, please. Yango te détruire mboka. Est-ce que vous êtes d'accord nango? Yes, please, na d'accord parce que ngana vivant légal. Ezali ya Kabila. Ezali ya Kabila mais ya mwasi na ye. Olive Lembe. Kolobata kolobela ngai moko na Matadi ngasa mona Matadi na Kinkanda ava okoma na hôpital. Ezali alimentation ya manani ya munene pomo ezali wana ya mukekaka. Bon, viens, tout ça qui est dans souka, na reçu ça nos pipo to bandaki na ye pour un artiste à ça so maxe na ngina lo ba vie. Et pona yo. Et loko nini ko sala ke mboka na biso ezonga ndenge ezaki série ya ba dokolo, ba bemba, ba fonchi, ba a son frère, ba komwana oya ba commerçant, ba olomata, ba to bazali ko sala commerce tangaka. Et loko nini ezo sa poto zonga lisusu ba millionnaire ya tanga lelo so yo répondre au pipa peside na po. Et loko nini ko sala ke mboka ezonga ndenge ezalaki. Omani mboka ya Congo passe à Congo hein. C'est le premier pays au monde qui est limité à 9 pays limitrophes. Autant à caméra. Bonheur à Congo, on est passé là. 9 pays limitrophes, tout wana, Bassambrasaka, na Congo. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est le premier pays au monde à supporter Angola, dans Bitumbe Saka Makasi. ONU et tout le gouvernement congolais
gouvernement congolais bino to peut-être bito ba pays voisin to ya ko kangana à 0 mètre ko bate ba mai ya makolo okati Angola. C'est le premier pays au monde et si pour Angola. Alors yango na ba siko koloba ni po so to wana to kesu na mamba bitumba mais notozana na ba millionnaire to suksa nango eloko ni to ko sala pour to créer ba millionnaire so qui répondre au plus pas répondre ko sala na betela papa Mobutu de fait par na biso Mobutu alwa ke tatabo moko mamabo moko ekolobo moko en tout cas photo continent likambo na to za ko kangana mlengo écoutons ça. Merci ming. Merci beaucoup. Opi okobakisa nini pour to créer au solo baki mais nango ozape moi clair po ozaka na souci nango mingi makamba douane nyoso te so compter na ko créer ba millionnaire oloba ni mec. O meli kamuso ezala. OK. Na pesa ka 2 idées. Nga mota na kenda pona kuta na presa Kabila na be ba na pesa ka 2 idées mais le reste na obo ma pona sala oyo ndeko sala. Ba boy collection mais bango ba sala onde ba se retrouver. Pêche maritime na port fluvial. Port fluvial ezali Matadi. Port mususu maritime no port maritime ezali Matadi mais fluvial ezali Mwanda. Mais belge asili saka projet wana te. Asala port maritime ezali Mwanda. Port fluvial ezali Matadi. Oui. Fluvial fleuve. Oui, fleuve, oui, je comprends. Matadi. Alors, voilà, il fallait mettre dans 7 pitch dans le Mwanda. Reconnu dans le monde, style et coquille qu'on fait passer, ils allaient dans projet. Ndenge mokili et salamaka. Alors, on va se couper dans l'ango, baïbi angote, baïbi sorte. C'est trop malheureux. Tout ça, une éducation civique. Na éducation morale. Il faut voir son classe. Éducation civique, na éducation morale. Et oui, c'est bien bon. Quand on a pêche, histoire à port, non, il y a pêche maritime. Tobane ko so mambisité, mais tozai na bamaso na biso est-ce qu'on a mbisi na mer. Et ya na ngona na Matadi. Matadi ezo konteka ngo na zando ya Sid na zando ya Nzanza mbisi fresh ko matin frozen fresh. Donc c'est ça. Merci ming mec kolobani pour na makambo wana. Makambo ba millionnaire ezaka déjà nazo remercier grand frère moi na Fuka Onzola yemo autoloba. Donc Fuka Onzola zali gouverneur na biso tato okola to amike to bano matana ba escalier père ba muta tonga sali la biso moi trop tant to kola ba be prévezali et puis j'espère grand frère dans mon père famille qui chauffeur na bango bienvenue. Bienvenue. Donc c'est la famille. Donc ma solo ngona mon biso da Matadi. Bien na biso za na Matadi do to ebani ba famille na ba famille. Donc nga so na lobi na Matadi. Donc nazala droit na ganga te to bako vérifier ah famille avec des malo famille na do to yebani ba relation na place na botama na maman na nga va ba chaise mais ba ko expliquer espoir na nyoso. Donc bien na biso da Matadi yango wana. Donc ma solo ngona le to loba pour na reformer ba millionnaire. Sikoyo eloko ne vie pas obosa na ba bino bozo que ça biso ba Mobutu te bozo que ça biso ba Kabila te to beta mambo o ezo ta la fati parce que le lot eloko na lobby ezali que il pour la reformer ba millionnaire ezali tozana ba mabele belé tozana ba terre belé il faut qu'on crée ba bilanga après ba bilanga ceux qui to fabriquer ba biloko na biso biloko to koteka ngo na ligne donc tolongoli to ba kuluna na bato ba moto to kolongola bango na balabala ceux qui baza sérieux ceux qui peut ba yoki ceux qui ba nini biso toza toko se sacrifier to travailler et là on peut ka bang ça biso pesa poison on comprend hein poison pour moni ko kota na kacha ba makambo bato yo na na posa na umela na mokili bala ba mikena ba qualité faut batanga ba nini do masolo ngona toza pe na posa mbongo te na posa pouvoir te naza businessman naza teka ba idée et puis na sala mamnanga moi kwanga auto ozo ya moketo olia na ola la bien na ola mokabi c'est tout donc soki to koko sala babilanga à partir de la bilanga na pêche explication que pondu toza na des compagnies donc à partir de la bilanga ni to créer ba compagnie ebele à partir de ba compagnie sikoyo biloko na biso ya kolia to ba na oteka ngo partout papa kwanga pamba kwanga mutako koma millionnaire na kwanga pamba nga pona zala honorable na préféré na ye ko la sala kwanga parce que nga na yebi eloko nini
oyo na Angleterre oyo bazoluka oyo eza pasi mpona kozwa me na Congo eza nango wana biso toyebi makambo wana o comprendre donc tant que tozoteka na biso eloko na libanda te tosombaka kaka millionnaire akotikala kozala te bo wana koliaka kaka. Merci mingi meko olobaki eloko mona nika ozongela yango ta mosusu bato batiaka te etushaki nga makasi oyebi Congolais akendaka na conteneur na biloko mais conteneur ezongaka pamba vide. Congolais awa ata asali conteneur ezongaka na eloko te totekaka eloko te do eloko wana ntango basalaka ata bijamboka basombaka kaka basomba bado tosalaka nde makambo tu nazo yango ebonanaki na ntango masango ebungaki tokokoluka masango na Zambi te mais wana pepe tozobima ba idio na ndenge osala te. Papa ngai na tanga na Sedeco na Kimpese na culture et élevage masango tolona masango to bokola basoso na bi 21 jours ya like soso mwana soso abotami masango idem na Sedeco na Kimpese kolomate kolobela. Alors erreur ou bien passe il fallait mettre tant production et le salama était comme ça en Europe zomana ndikam ne kono ngeke oluba era solo tala awa masango frozen ezana bag masango ya linzanza ezali masango Micho Congolais azana retard à rodame et pour la ligne toza trop ba fainéant veut dire moi na Congo hein soki lelo oyo batutango ba mona ngake yazo skata suki ya misité nazo ngaka nazo attention à battre vous comprenez et là tout na osala awa nazo attention à battre musique est vraiment métier na nga souté parce que nga naza businessman nazo la ba talent nzamba tchaki na kati nga ndengo nazo bimisa parce que soki to lobby to kende na ndenga logique sans musique sans nani bazwanga bongo ka yango tozongeli na musique parce que bato belinga na ofinga matro ayan galaxy nini alongwa kuna anya nga naza mission na départ et puis na yeko ça business banini donc tozo attention ba comme ça pour mukolo ta to opposer na biso batba mona biso nanité donc tozo ngato sunga do sacrifice na osala eza pona sunga ka ba congolais parce que ndi toza boy congolais azana toza trop ba fainéant veut dire ba tutu ba kangami na kata Kinshasa baza pikle wana ba osala le côté ba dans parlement ba osala rien ba ta gouvernement ça ba mbongo ezo kota bazolia bazobisumba biloko libanda orkende ba ko déplacer sans te beta masolo content sans te beta masolo ba diamant boko déplacer ba tuna Chine mais on sont ba produit na Congo boko déplacer ça ba son ado biloko to rolona les kamomo que ça va ne kolande na kozote to zaka na faute erreur de la faute sport et loisir ndenge ya lobiki na musique ya ministère mo makasi na monde mobimba na Europe sport na musique motu et l'équipe ba ministère musu na mbongo et dembisaka ba ministère musu mbongo alors na monde news to sali biso na contrôle ba joueur to ba musicien mais biso ko toi les sur ne ba pesa ba l'état est-ce l'état tango saka mbongo wana l'état kutu misa kota na kati ndam na abete matolo et puis te former comme sanitaire te former génération mo ya kosenga donc te former ba fainéant donc ndenge wenge et yana clan wenge au clan nani clan boy donc kosenga comme le merci mingi opi tozo ke na suka fallait avoir 54 visas et puis si polémique na mboka tagi artiste fallait lobby hier sur ta passeport na eza vite so ya lobby ke kene na ambassade ba chelo visa donc a memi penza na ba camarade na ye na batu balobelaka ye donc pona yo information no zwaka nini na ndenga monde la musique na mikolo na monde la musique na lingi ko beta suma sola fali teni affaire parce que ba supporter na bango ba komo pesa posa na ina na ba artiste parce que comportement ya ba wario na on sepela na ngote comportement ya ba golois pe na on sepela na ngote très des bazwa ba impoli makasi bazana respecter ceux qui to lobi mangba bien fali ba obenga yo gorille soko lobi mangba bien ya faire ba bengi yo ceux qui wangi là donc ba comportement ya batu na bango na on sepela na ngote vous comprenez donc vraiment nazo senga na faire na fali boy dike bana oyo na bité bana mibali misusu ba komi basi na bino to comprendre boy dike ba mélomane o ba linga ba sepela na musique na bino pongai na komi obligé na bana ko boya
bino par rapport à ba supporter na bino po to na ba petit na biso propre oh ba petit na nga ba koma ko manquer biso ba respect surtout ba to faire baza très impoli artiste sali banze bois bien so to kumisi ba obenga gorille so to kumisi makambo ya fali ba bi o wangila donc sikoyo tozo comprendre parce que bino ba leader bo former ndango tozo le monde makambo tout lobby ya bien hein bato bazo leka bazo fingaka bato na musique nde bato ba politicien ba yambaka bango wana bato ba futela tiki ba na ba poto bango wana bato ba na buzo ba o bazana vraiment photo tinda bango ba kende kotanga classe nde bato nde bazo sala impact bango wana émission to sali auto soli ba mbwa malunga bato ba boya kotala ngo soki to yeto ko finga nde bato ba lingi bado donc congolais tozo considérer baisser na makamba ba musicien wana nga en tout cas vraiment bon pour na yeke ya suka parce que fallait robeta ba combattre ba biki a robeta te partout vieillot moni ndenge ni italié non au moins question ça voilà que na yo arena ba telemi ke fa beta te même na londa beta te na Belgique parce que ça na kanda pourquoi yo ça pour abeta to beta te abeta na mais il faut ayeba que et ça a été même ministère du sport et loisirs ba yeba ko garantir mon po yang mo ko saka mbona ministère nyoso na ba ministère nyoso ya république. Merci mingi to kanal opimek mwelo ko bongisela biso to kapo to komi presque na suka en tout cas tozo kata émission awa na si bolani makambu grand frère alobi opimek triple D alobi opi na mbote na bino bisika nyoso bozwami to komi na suka to tikali opi asala biso extrait attaque artiste. En attendant au piazza ko luka azo sena biso extra suka po émission et comme na suka bolani makambo belé tolobi mbote bisika bozwami bo partager émission surtout bana poto batinda ba conteneur botinda ba carton ozwi carton tindi ba ozana boutique no tinda carton ozo futa carton cher po douane elekisha opito za déjà tozo zela au piazza bon ça pareil ce que bandi bo partager émission et kozala malamu mingi bino bato botinda ba carton ba conteneur bo partager émission oyo po ekomela bakonzi et kozala bien toyoka opi meke triple leader au moins eloko ezali wana ya makasi biso nyonso toutana ba première année primaire na bamboka alors il faut tout appeler un souci ba oyo bazo ba na première année primaire na bamboka soki baza na soutien te et vous allez il y a que tout côté ya solo yango wana to kopi meke triple leader babi makambo passe bandi balobi torenango Michonoga, merci à trop, Venanga, merci vraiment. On est ensemble, les triple leaders balobi, mamba passe bandi, roum et roman en anglais, vous voyez guitare. Bandana linga yo, okomano se renkriste, bandana lula yo, okomano se renkriste, okomako lekisa tango, na priye na WhatsApp, okomako lekisa tango, na priye ya li. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Baseleki. Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Congo, Baseleki. Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Congo, Baseleki. Congo,
Congo, au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats. C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Andela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi hôpital ya biente Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Baseleki Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazo bimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne,